Mbote lisusu bandeko nanga bino bandeko oyangai lelo tozali dimanche 14 juin 2020 toza à un jour ya clôture ya session de mars pour nabiso ba député. Est-ce que tokokanga to tokokanga te masolo tokobeta masolo na député tokobeta lisolo ya et loko parce que ba bengi biso et pas bandeko misusu o ba kosala na présidence pour réagir na o etali déclaration publique à directeur de cabinet à chef de l'État Vital Kamerhe Lwakaningini King o alobaki que a multiplier ba salaire ya bajan na président de la République na babisika ebele bandeko musu balobite ndeko Eliezer masolo wana et zabisote peut-être que a multiplier kika ya batu ya UNC mais sinon batu ya IDPS biso tozana nini wana te ezala bao bafuta maka soki ndenge nini masolo tokobeta bandeko na ngai tokota mwa muke na secteur ya mine avant que topesa bino maloba parce que lelo tokobanda kocha chaque dimanche au moins eza mukolo ya bino ko réagir par rapport à ba question tout d'actualité au tozwaki pendant la semaine tozui yango et pour que to kama ya bino makanisi ya bino maloba mwa mutuna ainsi de suite botika ngana na pesa merci na bandeko balandaka émission masolo na député avec une attention soutenue ceux qui tobeti libaku balobite place wana. Je donne l'exemple ya makambo na lobaki par rapport à lettre oyo ils allaient ko circuler sur les réseaux sociaux ya ko senga je ne sais pas ajustement ya bémoliment ya ba député avec un ajout de $2000 ngana lobaki makambo ya 1,900,000 alors que les chiffres c'est 1,900,000,000 de francs congolais de Komoko à Beningai. Il y a plusieurs personnes qui m'ont appelé pour Nakotali Sangayango, mais il y a aussi un médecin qui m'a écrit de Namibie. Albin de Eliezer, et ça 1,900,000,000. Ceux qui ont calculé, tu vas trouver que c'est $2,000 par député. Mais moi, j'ai donné ma position par rapport à ça. Naïl Sakibino que Ezala Bakomaki. Ezala bakomaki te na moni mutu moko a monter ba photo a Tchewan na yebisaka bino ke ndenge koloba boye ezo soit batu sko bazo luka place nini bakozwa beshitambo place nini akosala ngai naza kuna te papa okozwa ngana likamu nini mutambo ozo tshela ngai ya likamu nini ngana lobi boye à l'absence de l'état même ceux qui l'état azali même ceux qui l'état azate. Il y a une chose que nous devons retenir. Ezaya que nenge tozaboyi. Mutsoki azola kisabolingo na yete affaire ndeko na ye. Akanga kaka munoko na ye. Aza malfaiteur lokola mutu nyonso. Ko critiquer. Aza égoïste lokola ba égoïste nyonso ozomona. Balingi kongwango ezalaka ya bango moko bali aka nyonso. Hein papa? Boyo kanga malamu. Tout celui qui prétend parler au nom du Congo pour fustiger n'importe quel comportement et qui n'a pas de preuve d'amour, parce que l'amour en soi n'existe pas, il n'y a que de preuves d'amour, et qui n'a pas de preuve d'amour envers un seul Congolais. Wana mutu ya pamba donc makelele ya wenze. Makelele ya wenze. Et puis mutu modèle wana yoko ya koloba nangani. Na lobi boye. Mutu oyo ya bomoto atalaka ke biloko oyo toya nango izapamba pesa esengo na moninga pesa esengo na ndeko ozana mukeliaka pena batu kaka yo sombaka mituka minene kaka yo mapangu nyonso koma ya yo kaka yo ba montra kitoko ba bilamba makasi ba parfum ya makasi eza kaka yo et puis wana soki osisi kolia otoni yo wana tie vidéo zotala mboko oyo vraiment wana nature dans munoko mboko vraiment yo pe vraiment okomo linga okima finga ngati parce que musala na bino ezawana donc ceux qui ont commis bloqué allez au fingi alongwa kuna allez collabo ceux qui ndé OK admettons que naza collabo siko qui combattant des pétitions au sungande kuna yo oui wana eza musala l'état ceux qui na to komi kuna te pona nini yo tika ba membre ya famille na yo te papa na yo to mama na yo to ndeko na yo akufa te parce que eza musala l'état omoni degré ya kindoki ndenge sala ka bato il n'y a pas d'amour ya mboka
ceux qui mutu azo manifester bolingo na yena mutu te même ceux qui popesi fonction azo ebisa bino ke akonyokola bino parce que nenga konvoama ndenga korenye okomona degré nini akobana kotambola na basoda comme inaccessible. Bande konanga, la première des choses pour que mboka oyo tambola tolingana yango ngana lobia il faut to créer un contrepoids. Yaba oyo bayeba ke ba congolais bazakaka ba mitema mabe batu baye. Je suis très content bande konanga lobi ndeko moko ya Brazzaville a benyinga nakotanga prénom na ye peut-être nom na ye nakotanga te. Il s'appelle monsieur Olivier, il m'a appelé de la France, il me dit ndeko nangai ce que je vois là en tout cas na habité nakoti ko kanga mutema te. Le monsieur m'a envoyé $150 Aza Brazzavillois. J'ai dit $150. Atindi, alobi, tala. Somba, ata moi eloko, ya kosunga, atande ko moko, atande ko mibali. Pesaka batu sourire. Ba Congolais, ba koma bilongi ya kokanga, parce que richesse na bango ba bénéficia kate. Bon, gestion en bokango, compliqué, batu balingi kaka bango moko ba koma soki ndenge nini. Congolais azotambola. Elongi na ye kaka ya kokanga ya mawa ya pasi yango ezopesa batu ezokomisa batu na rebellion mais mutu akopesa moninga sourire ezaka yo musala na yo ezako ya kobakisa stress likolo stress batu bavandi yebe mboka ekei mboka ekei yo za Congolais osali nini pour que obotola yango biso tozana posa ya batu bazobelela ka batu lokola yo zozwa batu lokola ba chaîne de chasse te yake kangaye mais yo ko kangate bande konangai le vrai sens ya combat ezana evangeli ya mutu ndenge mutu azalaka na batu quand quelqu'un n'est pas en mesure ya kopesa mutu moko esengo ata soki akomi mokonzi akotikalaka jamais kopesa ba congolais sengo masolo na de pité wana olinyo kima je commencerai toujours par là mes émissions. Yango pe na lobi na bato soki oza olingi biloko ya loyenge o ezo sepelisa yo matoi pour que bato misusu ba se retrouver kende sika mususu na lobaki na bino lobiti na lobi ezana bastard kaka ya poto bato penza bato poto babimisa bastard na linga ka bande wo misusu soki boye na Kisasa oye otamboli pe awo oluki star na yo wana ke to tambola na yo omona batu combien bazo belela ye batu combien bazo yeba ye bande kona ngai naloba na bino nini mupaya kaka nde amelaka maye kufela mbwa depuis basali ba réseaux sociaux awa tala ba vedette o ba yeko bima na ba réseaux sociaux ceux qui otali ba vedette wana baza ba vedette ka ya bato bazali bande et aussi pour une catégorie de personnes. Parce que mutu tango oza responsable, oza na nini okoti kolanda et koti ko ajouter nini na vie na yo. Si ça n'ajoute rien, alors ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ndeko moko alobaka nanga y compris maître Luc Fikiri aloba nanga lobi ndeko eleze. Il faut er moko bazwa ka batu boye ba congolais balinga ka batu ya modèle wana. Ozomona ke mutu lokola mutu ezosala lokola mutu ezosala te mais ba congolais balinga na bango biloko ndengwana. Il faut ôter la capé bango. Nalobi maître, c'est bien bon. Toko tie la pona osepeli sabato. Mais moi mon combat, ezaya ke ba congolais bazonga quand même na bomoto. Je vous ai dit hier, boye binengeni nazala ka fierté tozala ka fierté au koutien congolais na mboka mupaya mais il est respecté. Non. Parce que ba ko respecter mboka na bino à travers ndeko na bino wana. Mboka bolingi boloba mikanda ya awa ya Congo ba respecter kango te. D'abord yo comportement na yo, est-ce que koti ko faire respecter mboka na yo? Yo d'abord izaleli na yo. Biso ce n'est pas ce qu'on attend de la diaspora. Cette médiocrité là. Yango moni complexe ya batu. Na lobaki na bino lobiti. Muto apesi abeninga wanga sa mweleto na lobimbo et après. Admettons que eza sa mweleto ka ya solo wana. Ce qui komelinga ngana krake ngana krakaka ngai ngatambo boyibinga te ya
yango moni batu bayibaka na banzela wana bokende koyiba batu misusu engana la musaka batu yo kenda ko lukaka ba relation na ba réseaux sociaux na bastar ozoluka soki bastar okokutana na bastar bakoyiba yo bien. Je connais un papa ici na Kinshasa. Ce papa là je le défendais par rapport à Lupango na ye moko azalaki nango. Et quand je le défendais azalaki komona na mbongo te, il ne me donnait rien. Je le défendais parce que ndenge na lobaka na bino biso soki mutu azana passe suka koyaka pas moi na mukolo lupa suka mais soki mutu azana na likambo te akofinga na ye ali azawana alongwa kuna ye azana ni mais soki ozwi likambo wana nga tambo na beta katolo okotambola na yo mais suka ko contacter biso. Ce papa là je le défendais azana le côté azoya pona likambo lupango. Un jour ayeko bimelanga que o ba ibi soki $60,000 papa ba ibi mbongo wana ndenge ni o mutu moko azaki ko benganga ezaki problème ya minere na bitala tala o mutu abandi wana o ba avocat nanga bangoyo soki ozana nini on a même des avocats ba avocat nini ya likambo nini ozolukelanga ba avocat baza ba avocat na ngana sala ka copte bilinga ya cop okosimba touche kopango yo lukaka mbongo partout luka mbongo wa mutoki bona nini ko luka mbongo wa facile luka mbongo na ba réseaux sociaux mukolo moko akolela kende ko luka ba relation kende ko kutana ti o komona message ya Bill Gates a komelio yo kanisi ke Bill Gates en tout cas bino ngana ebité ngana ebité jusqu'aujourd'hui bayiba kabino kana banzela wana o ngai président ya cour constitutionnelle o vérifier yete ngai moko nazalaki victime ya mutu abandi ko utiliser ba kombo nanga na loba na bino boy ce n'est pas parce que za na Congo to za libanda to omoni ba malhonnête bazalaka partout na loba na bino c'est que j'ai dit là ba maman na ngai oyo bazaka na Château Rouge bayebi. Les jours que je suis arrivé sur Château Rouge, bazaki ko ya mangai bazo pesa ngabilo. Ya moko un métier je peux dire. Un métier ya telemi wana. Ngai na sa soki nani soki mutu ya famille soki anani abandi ko se présenter wana. Mutu wango azoloba. Nga mona kanga mutu aloyenye. Ya ke soki mutu ba yemba ye pa musicien ngata mwende a intéressé nga ya nini. A tozoluka ba loso, ba chaise roulante, ba canne, ba beki, ba machine à coudre, ya kosunga bande ko na biso ba personne avec handicap. Ozo mona bango ba prêtre ya Facebook na lobi na vi na yo pesa mutu moko esengo mukolo kokufa balela yo. Je suis content lelo Giovanni ako seka amoninga ya zo seka. Cette fille là oyo la jambe est amputée azakuna bauti Congo central baye awa bayo kika sango ya mwana mukolo lupango baye ko monanga mwana wana azo insista azoloba mama na mama na yeke mama memanga et papa Eliezer. Ce n'est pas parce que Tambo a les moyens et ça ba moi lisungia muke wana oyo nani Victory la même chose pesa ndeko na yo esengo mama ko yebisa tata wana te mama yebisa tata wana yeka ba projet mila yo on va construire to ko sala ba ferme pesa ndeko bako kunda yo na ferme te pesa ndeko na yo ata mutu moko esengo tika koza l'égoïste yo sekaka oza bien mais soki oye pa bato ezako bakisela bango stress mboka wana ezokende bien te en tout cas mutu ekosalisa mutu AVC ainsi de suite okomona lokola mutu aza na souci ya mboka nzokanda sala eloko wana cop na ye. Voilà pourquoi il fouille biso banda kuna biso yango wana tongo midi poko okokanisa ke eza peut-être un droit ou bien soki ndenge nini ba personne avec handicap des fois bazalaka ba capricieux ndenge wana. Il faut considérer ye lokola ndeko na yo pour que on Iwana zolo, pesa nga mungu ya transport, pesa nga mungu ya kosala. C'est comme si eza na kesi moko boye vandi. Mais ya zana libende. Azana libende na lokolo mama wana ndenga zo tambola wana libende. Il faut tombe maye basa liba examen na sima na ngone ba yebisi biso ndenge nini ya kolongo. Mais yo kangika mutema. Ya yo mbongo linyo somba avion. Épargner na compte. Épargner et Covid pe ko ya ko épargner yo.
Covid pe ko ya ko épargner yo boni mutema makasi bo. To ya pamba na mokili to kozonga ka pamba. Dès lors que yo nanu osekisa mutu te na vie na yo. Oza égoïste, yo ka kosekaka. Mama oyo ayepo na sapato, boyo kaki ba sapato wana. Bazolo bana biso combien? $800 pour na kosala. On est obligé parce que y a kosala quelque chose si on ne fait pas. Je sais que comme elle a passé parce que je vais aller jusqu'où je n'ai pas de moyens même zo sunga lelo mutu apesi $10 ou apesi $20 ba kolemba parce que mutu soki apesi lelo bi akopesa te. Izandengwana. Mais baza bande ko na biso to sala ndenge nini to buskile bango. Victoria ye wana zo sakana na mwa telefone na ye wana zo seka mwana oyo azalaki kolela. Moi ezo sepelisanga ngai ezo sepelisanga. Toko défendre nyonso kala mingi te na okota na actualité na makambo politique nyonso tout ba information wana mutu mususu pesa biso information ka ko lobaka uzoloba ebele nazoloba ebele parce que yo nengo za wana information wana ozoluka ngopani ozoluka ozakutu na sens ya koluka information te parce que d'abord yo moko za mutema mabe ata soki oyo kyango oko utiliser nka na sens ya mutema mabe pesa ndeko na yo sengo kolega kana nzela Monsieur Tambweta kende na nzela mususu lobi baction Denise Chilombo bakenda kiti kuna na njili bakenda na Monsieur Tambweta. Mais dès lors que basungi batu moi je suis content. Le kata na nzela pasteur yo yebi ata nzela ya diacre ata nzela ya nani bande konanga eza la politique eza la losambo eza na sens te soki yo oyebi kopesa ata mutu moko te sengo. Celui qui n'est pas capable d'aider une autre personne tango azana muke même soki bo pese ba million ko bandaka ko calculer non voilà là je suis à $900, il faut que j'atteigne $1000. À comme 1000 moyens, à bouger 1000 ouane ceux qui n'a pas ici, ainsi de suite. Bango bazala kanengwa. Pesa moninga esengo. Atana nzela ya Monsieur Tambwete, luka ndenge mususu. Nous faisons notre part, bande konanga. Chaque fois tango biso to la mukaka, tala ndenge to kutaka na lupango. Je vous ai dit que biso to za chance te. Ya ndenge to mona ka batu misusu basunga ka bango ozo mona penza sponsor abimia sponsor. Pourquoi je reçois les gens chez moi? Je les reçois parce que je n'ai pas de bureau ou inako yamba batu. Mais ana bureau ya ko yamba batu tout est to komi wapi tozwa ka moi bureau boye nde to kabola ba monteur avandi awa oyo avandi awa ainsi de suite pour vous servir. Un bureau je vis bureau awa avec $500 tu peux avoir un bureau par mois. Même à côté zawapi yango boko mona même tangu balobi makambo mbongo ngana lobaki na bino boyi. Ma logique c'est la suivante. Il ne faut pas tout ça la biloko yake parce que batu bayake pa Eliezer na tongo batu bayake ko senga ngai mutu aye ko senga soki azana problème alors bino bo matsela biso salaire te ngai na za mutu ndingo wana te. Bolu kandenge nini yake ba congolais wana bazwa misala pesa bango mbongo comme ça tangu bakozwa ya bango mbongo bakosenga mutu te. Voilà la politique. Voilà ndenge biso tozomo na république. C'est ce qu'on appelle les points de vue. Oeza opinion te, oeza un invité, les points de vue. Ndenge biso tozomo la mokili. Tozomo na que olio vandaka yobi maka prêtre ozo pesa ka bato ozo kabela ka bato te. Tokoza la ba député te. Il y a que mutu oui ba monter le kola toza ba député ba lobi ki ba député bazo senga bazuna photo nanga batiewa. Mais c'est que je comprends tant mutu azo tia photo na loba kana bino ke bazana laboratoire parce que tokoloba eko so abango tozo leye ata wapi bomoni ba Eliezer ngo bazoloba nini loba nanu yo bafuta ka yo combien ngatambwe na loba ke même avec $20 je serai là. Nazala qui peut mon quoi le baki que ceux qui balingi crise continue boy ba dissoudre le parlement tozonge. Je ne suis pas de ceux qui pensent que au mona kangana ba bureau ya batu nazo ki ndeko tambola. Bureau ya présidente na biso Janine Mabunda na kota yango te na kota na un seul bureau ezaya Jean-Marc Kabund. Je suis allé là 3 fois pour na koyebisaye comment on devrait se comporter dans cet hémicycle là.
Pour koyebisa ye. Tomonaka mwa musika pe tolobaka. Voilà bande konanga ina lingaki ne muntu à comprendre. Toutes ces personnes là qui viennent. Eza pona nini? Nous sommes obligés à koyamba bango na banda kubazo ya bisika na bisika avec tous les risques d'être en insécurité. Parce que za muntu nyonso te azoya na pasi ndaza na pasi. Na loba na bino avenir de l'enseignement. Tant que tozaji ko sala ba manifestation. Il y a un vieux papa oyo azalaki ko senga batu bazoyo kela ima wazo pesa ye. Plus tard toye koyeba ki aza muntu aner. Akangisa batu ebele. Ce n'est pas muntu to aye ponas asenga lisungi ndazo ya na mutema malamu bako ya pe basalinga mabe. Mais j'estime aussi que ma vie ne vaut rien par rapport à la République. Basolo la député magambo ba congolais ya mutema malamu sungande kona yo pesa ndeko sourire bandicapé ya ndenge na ndenge toke côté ya ba toilette toke côté ya boy toke côté ya boy isa pambate parce que l'état ne réagit pas tout ça la ndenge ni nazo aka ba minute wana esiyo hein masolo na député tozolo bela makambo ya multiplication à bas salaire na présidence au VK Lobaki en tant que directeur de cabinet qui Amatis a multiplié par 3 ainsi de suite bande komissu ba beningai balobi ndeko Eliezer ceux qui peut-être na présidence ils en a bateau ba salaire multiplié par 3 bazwa ba matisi la ba salaire peut-être bande ko ya UNC ba mususu wana balobi biso to yebi likambo wana te des fois on fait autant de mois sans être payé. Même parmi les conseillers spéciaux mususu oyo monaka ebele bazwa ta ba mituka ya officiel bazwa te bazala kanengwa na donc batu ba comment ko se débrouiller bango moko. Alors tant wazolo ba ki a multiplier il faut vérifier ce qui a multiplié côté nini parce que pas ces partout même mituka ya officiel ils ont mité na ba conseillers spéciaux mususu na ba conseillers principaux mususu. Ce qui a multiplié peut-être les à côté à UNC. Ngate mutu na lobby makambo présidence na yeba kate parce que bazakuna ce qui lobby na bango te. Aza jaloux. Omoni abani ko sala bémission parce que azana posa ya keba voter yeliso. Papa bino tourner bozana. Tokenda bozaji ba candidat. Bozwaji combien? Basale libino faveur. Bo vanda na se. Ce qui bozaka bato ya bomoto ya conscience. Bo kacha ta ko fungola munoko te koloba. Parce que le peuple a rejeté Abino. Le rejeté du peuple ne récupérait pas l'axe politique. Il y a beaucoup de salés de mon côté, vous avez réglé ma compte contre ce peuple-là. Ma solona député, na lignina lobela makambu ya situation minière, na mboka na biso. Lelo bande konanga na loi laba, ndenge toko loba aw. Ba autochtone, ba komi komona pasi. Bako déplaçaka bango pona ko exploiter ba minerais. Ceux qui bazana mboka ale ba déplacer. Bokende kuna, bosala bo bazwi tout mambo ndenge ba yebi ke congolais ko sa yena mambo muke. Wana basi ba ke ko verser mbongo na ba bureau, ba pesi ba tumuke, ale ba déplacer yo tika linengwana. Bande konanga minerais e botaka te. Ceux qui bazwi. Ceux qui bazwi tie kosila. Lelo kolwezi. Tout moi village nyo so pembeni wana et comment bazo exploiter bazo timbola na se ndenge bazo kota wana be fondrement e ko salemaka ndenge bazo kota wana ba inondation e ko salemaka ndenge bazo sala wana dès que sili bango bazwi ba avion na bango bazongi na ba Chine ba mususu ba keiso ki wapi ba chinois nde kuna e koma république mobimba tango zo mona bato bakomi ko welela système e komi ya ndenge tango Moïse azalaki gouverneur akatanga batutu tongo midi poko avion Lubumbashi lelo bakomi akitimba la moko ake Kolwezi ake Lualab oui ok n'est pas gouverneur après ça yo $100 $200 wano beti maboko mais regardons le peuple quand l'insécurité monte dans une ville ils assignent à pauvreté degré où il y a insécurité wana yake bazo kende ko brakaka batu na butu ainsi de suite. C'est parce que bazo mona qu'il y a un groupe d'individus bazo se retrouver la majorité bazate. Et loko wana bande konanga code minier lobanini. Ngai tambwe si ça ne dépendait que de moi.
le conseiller spécial, le conseiller principal, il y a chef de l'État, en matière à mine, Maître Eboma, Michel. Nazoloba. Boko pekisanga quand même kolobate. Nazoloba ongana ndenge na monaka. Ndenge ngana kanisaka. Ndenge tozaki kolaka batu. Maître Michel Eboma, conseiller principal, il y a chef de l'État en matière ya mine. Na lobi boye ongana zo kanisa. Oui, le gouvernement est là. Mais il y a les décisions qu'il faut faire exécuter avec rigueur. D'abord, régime outi kobima, ba signer ba contrat na ba mining ebele, na ba société minière ebele jusqu'en 2023. Maintenant on est bloqué. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Il fallait réfléchir maintenant koluka ndenge nini akobima na eloko wana. Voilà comment moi j'ai réfléchi. Ngai tambwe na décision, ngai na décision. Ngai tambwe na décision. Oye pona ko exploiter minerai avant que o banda ko exploiter tozo peso condition tu vas te conformer so que ko kite zonga na yo ya liboso otongi cité ya ba agent o ba ko sala na société na yo wana place ba ko vanda ya mibale na kati ya cité wana école ezali hôpital ezali kaka na kati wana après otongi terrain ya foot avec toute la possibilité à que bato bakoti ko se divertir. Na pesa kabino exemple ya Jekamine. Na pesa kabino exemple ya Miba. Batonga ba Bodine. La ville Miba est là, place à Kobeta Bal, place à Kobeta Boy. Tout ce que vous avez besoin ezawana. Dès que tongi biloko wana ya misatu okosala nini? Il faut na pesa yo be espace ya yo ko kata bilanga, olia ko importer biloko akolia. Okati bilanga biloko na lezo bimawana nde bino bozali kolia et non aller consommer biloko sur le marché de tout le monde. Mieux vaut encore que batu o ya cité ba ya ko profiter kuna. Soit te bobandi ko importer ali banini lokola tozana mabelete o vient ngaloba terre arabe barabe bango moko bazakuna. C'est ça ma vision. Wana ezalaka point de vue nanga. Ndenge nga na monela ka mokili yango. Parce que ceux qui ba société minière nyoso bazana ba bilang. Ba société minière oyo nyoso bazana ba école pona bana ya ba travailleurs, ba hôpitaux pona ba travailleurs na bango. Ba biloko nyoso tuana bande ko nanga nzala d'abord ekozala te. Nzala ekozala te. Ekozala chaque samedi ba kena ba cantine na bango bazo servir batu. Ba gens ya ba société minière bazo se sentir que vraiment c'est comme ça qu'on a envié Bajan et Jekamine. C'est comme ça qu'on a envié les agents de la MIBA. On a envié. Et les lots, où en sommes-nous? Tosawapi. On est en train de brader tout. Bande konanga. Zelana na lo balikambo. Parce que baloba ba droit de réponse à ti bangomoko bakima. Sassim ezana boya. Tozana Kasai oriental place bozomo na batu bazo le la passe mikolonios. Bomoni awa oyo eza accord entre la République démocratique du Congo et Anui Foreign Economic Construction Group Corporation Limited. Bango nde batu ya Sassim bango. Oyo ezani ni procès verbal ya assemblée générale na bango. Tozana ba élément quand même au ezaliao. Qu'est-ce que je déniche d'abord? Nakoya kokota en profondeur na ba document. Oh, ne vous en faites pas, bande konangai. Mais j'aimerais que vous puissiez comprendre. Ya liboso que je constate eza légèreté na gestion ya ba biloko à l'état. Lelo tozana problème o tozana ngo ya marché central comme loko la problème ya Gilbert Kankonda. Ni Gilbert, ni Ngobila, mutu moko te aliambongo wana. Balobi nazaji koloba Kimbembe, c'est pas Kimbembe, c'est Kimbunda. Tangu azalaki gouverneur akenda ko signer loko wana. Mais tangu bazo signer des fois on place ba terme ezama lamute, légèreté. Ezama lamute. Mais na biloko yo bande konangai. Soki botali Sassim bazali ko exploiter na boya. Na tuna awa mettre akomelanga yawa. Oh basala nzela ya mabele. Oh basala pont. Pont nini?
po ezalaki yake bamituka na bango ekatisaka pona komema ba minere ezokende bandeko na ngai eza lokola rai oyo mundele asalela biso ya kobana kozwa ba minere na biso ezokendaka libanda tobetela mundele maboko lelo sasime wana baza na boya qu'est-ce qu'il y a na boya batongi nini au moins bandeko oyo ya kibali bayaki batalisi biso biloko basala nzela combien nzela ya mabele ezaka na durée de vie ya 6 mois 6 mois. Allez, bovandi wanake otobeta mabele na nzela bandeko nanga o kindoki te o tolingi to réhabiliter école tolingi to bongisa est-ce que ba nde musala na bino wana toutes ces années que vous êtes là depuis bosala ka biloko na bino na ba 5000 et tout bovandi wana bozaka ke tolingi to sala tolingi ya bino botonga eza wapi ni école ni hôpital mwasi aza wana pembeni bamama wana babotaka na bitoko ale bazokata nini eloko moko te yake bato basentir ke minere na biso ya nzambe parce que nzambe mutu apesa biso mabele wana oyo tozali ko exploiter parce que pour le moment Sassime aleki miba na munene ba renforcer même ba matériel pona ko exploiter ba minere aleki miba Sassime aleki miba na minute oyo mais Sassime ne fait rien pona bandeko ni ya boya en particulier ni ya Kasai Mobimba Kasai Oriental bomoni ba vidéo ba to bazo lela toza awa allez nio sezo mata ezolata Félix nio sezo mata ezolata Félix oui mais pas si wane bandi le lota Félix est pris en étau batu oyo bazoloba que biso tolingi to bongis bazakuna Sassime baza katana biro na boya te biro na bango soki ozoluka bango yena kisasa bazaka na biro na Kasai ta soki baza na biro bakangelanga photo sote basali video ke voilà biro na biso yango bota la biro eza na Kinshasa bake kuna ba exploiter ba ye awa ni école ni hôpital ni nzela eloko moko te soki bamoni ke mituka na bango bandi ko kanga male batie mwa mabele na nzela wana ke tobungisi boni boyeko ngai tambwe ngai le chef de l'état bande konanga je vais prendre le risque ya ke oyeko ya eya na ko boma ba corps tout wana soit na lobi na bino vous acceptez de faire ça monsieur vous faites si vous n'acceptez pas allez mieux vaut encore okufa na ba condition wana que ezala ozo vivre pasi ya bande konayo jamais Sassima zakuna munene koleka miba basi basomi nazo yebisa bino ke il ne faut que monter des machines pour na ko exploiter ya bango bazo saleza ndengwa oto bongisi nzela nini ya bome makaba machine na bino ezo ya lokole ezo ya na poids ekende kuna ata route asphaltée zate kibali akenda koluka soki kuna na bawacha kuna akenda koluka na bazamba afongoli a désengorger un peu atongi ba école atongi ba institut supérieur bino Sassime bozo sala nini qu'est-ce que vous faites eloko mon côté et na Kasai wana komona ka ba Kasai moko ba complice bazakuna kaka kolata ba veste et puis bazolo ba chiluba lobby allez Félix azo sala le côté ba vidéo wana bango muto aliboso ya ko partager ya passe boza bandoki papa ndoki eza kofinga te ndoki eza muntu oyo aliaka muntu amusika te aliaka ka ndeko na ye nde muntu babenyi ndoki lokola yozo bomisa bandeko na yo parce que yozo lata ba veste vandi place wana papa kombo na yo na lingala oza nchor je le dis même ndenge tozalia ba pesio ministère wana eza kozala un ministre c'est un serviteur pour que s'occupe na bande kona yo olinjoli ya mbongo ale okoma soki prêtre soki ndenge nini na lingala babengio chor il fallait être au service de ce peuple là bande kona ngai banani bakoyokela ka ba congolais mawa ana Kasai na Mbujima na lobi na boya bande kona ngai yango yo Sassime il ne va pas me contredire que Sassime vienne nous montrer qu'est-ce qu'il a déjà fait. Société wana. Basi basali nini. Pona boya en particulier, pona Kasai Oriental en général. Les chefs liés à place bozali ko exploiter minéraux, bozi bosali nini.
Quand tu moni bato bazo profita COVID-19 oto ke ko pesa ba masque ta la soni ya batu ta la soni ya modèle wa. Est-ce que tu as posé ba minier ba ya ko kabolela biso ba masque? Bon kaka soni. Masque za peut-être mais c'est tambo mutu musu akokende azo pesa ba ndeko na ye ba masque. Etalio o apesi don ya ba masque. So jingana zala kana ko chata essence na tumbia ngonani. Botele miwa. Sasim asia sali nini? Lero ba mining o bazana lwalaba. Bandeko na ngai bozali ko délocaliser bandeko. Peuple wana akozwa nini? Peuple wana akozwa nini? Na loba na bino awa. Botala kindo kindengeza. Basi basigné ba contrat pour l'exploitation ya pétrole. Na Perenco. Kuna na ba mwanda kuna. Bazo timbola ka ba mabulu. Bazo zwa ka ba pétrole, bazo benda ka bazo benda. Bazata na ndaku te bazo ba conteneur ba kangisa ba chawana. Ngai tambwe ma vision. Toute société minière okotonga cité na yo monsieur toko peso place okotonga cité na yo. Na cité na yo wan, hôpital ezala, école ezala, ba terrain à foot, tout ce qui a pour la vie à batu. Ezala ba piscine ezala wan. Na cité na yo wan. Oko kata bilanga monsieur ko yana ba tracteur ba kati bilanga pour que yo banda ko consommer biloko ba msu bazo produire te. Nyonso ba ferme, uzana ba ferme na yo, uzana bilanga na yo. Comme ça batu baya ka peut-être na cité ke na ke ko somba biloko na ferme ya Sasime. Sasime uzanga na bilanga. Boni batu a modèle wan. Allez boye ko bakisela batu wana, allez bo banda ko exploiter la Zambie ferme à 10h à 14h, c'est mouli nyonso mati. Mbote na bandeko nanga tu bakolandanga na wacha bino bandeko bozana boya bao bakolandanga na mwena ditu na Sed Media mbote bisika bozali bandeko nangai bazali na Walungu tozakuna na Sud Kivu bandeko bazana Fizi Baraka babembe boni bino babembo mbote na bandeko tu bazana Zambie kuna bandeko bazana Pointe Noire bao bakolanda biso na Brazzaville nako pesa mbote na bandeko bazana Brésil mbote na bandeko na ngai bazali na Pai Kongila tozakuna na Grand Bandundu bino bandeko na ngai bazana Otwele tozakuna na Isiro toko pesa mbote na bandeko tu bakolanda na Mbandaka Kisangani Boyoma Singa Mwambe bino bandeko na ngai bazana Kiwanja bino bandeko na ngai bazana Masisi Butembo na Beni na Bosani binote nako pesa mbote na nga na bandeko bazana Kibombo tozakuna na province ya Maniema kwetu akutoke boyi shoka ikalungua mpini kabakia bandeko na nga bazana Kalima bao bazana Kale tozakuna na Nord Kivu nako pesa bino mbote bao bazana Kanyaruchinya mbote bisika bozwami bandeko na nga bazana Kananga Malandi Washinga bandeko na nga bazana Ndemba Mutombu bao bazana Chikapa nako pesa mbote na bandeko bazana Bandunduville bao bazana Kikwit bandeko bazana Luozi mbote bisika bozali bandeko oyo bazana Matadi mbote bisika bozali bao bazana Boma mboka oyo ya biso moko tokolobela yango mbote na bandeko bazana Kitanda bao bazana Malemba Kulu bisika bozwami nako pesa bino mbote bao bazana Moba balubakati nyoso nako pesa bino mbote mwanda tunenanga Kiluba mwanda wakwefu kama circonstance mengi babemba mbote bisika bozali Murishani Bakalamba mwashubuka shani turife Bwino Panono bandeko nanga tu nako pesa bino mbote bao bazana province ya Lomami na pesi bao bazana Lubao nako pesa bao bazana Chofa bao bazana Kabinda bandeko bazana Samba bozwa mbote bisika bozali ebele bisika bozali bao bazana Kwilu pe na Kwango toza awa pembeni awa bandeko na ngai tangu nako tanga bino model wana posa na ngai ezani eza ya kebola mukabota la mboka na biso eza na ba condition wana bazo signer ba contrat ya tina te bazo sala dozo ke ba société minière nyoso soki bazana ba bilanga soki bazana ba cité mais le Congo se développe parce que na ba cité na bango na bakozala na courant bakozala na mai le Congo va se développer totika ka kofanda boy mais ba congolais bazawana dans toutes ces sociétés ba chef du personnel bazaba congolais il faut botala ndenge nini ba traitaka bandeko na bango après o ba rwandais o ba ougandais ba rwandais bango wana pona covid tala ba robot
bazo servir mais pas na biso ko wele la pamba ba peso $10,000 yo wana allez au teki comme na yo système après non o aza PDG alors que PDG te étiquette ba cha yo wana pour na ko profiter on exploite autant bozo mona te masaro ndenga zwaki liboma pour na mbongo wa commission walungu kuna batu bazolala na bitikwala. En attendant na ebisabino likambo moko likambo seni tomoni babimisi kombo moko awa kombo wana babimisi batu babandi ko douter bazo contester yango mais nazo ebisabino eloko moko bande konanga soki bosali attention te soki bosali kebate na ndenge makambo ezali ko salema ekozala pasi ekozala pasi pona nini seni oyo tozwa malumalu seni oyo tozwi ngoyi mulunda malumalu wana akeko pesa ba resultat akeko publier yango wapi na char de combat azaki prêtre après doye kozwa pasteur ngoyi mulunda toyebi ndenge ezalaki malumalu aye kozonga ti aye kotika biso toye kozwa Corneille Nanga. Qu'est-ce que nous avons besoin en ce moment? Toza na posa ya makambu esalema comme d'habitude. Il faut tout sentir parce que la CENI, c'est ça l'avenir du Congo. Oyo tolingi CENI ezala, ne oyo kosalema. Soki tolingi tomona kaka bitumba na élection nyonso. Tozala complaisant. Soki tolingi makambu esalema soki ndenge on va être comme ça complaisant. C'est compliqué. Ndenge ba makambo ezali kosalema. Mais nous constatons quand même que volonté za malamu te ya kosala makambo ndenge sengeli. Voilà. Ngonga ya kozwa ba moi message. On va prendre quelques messages. Bonjour honorable, au ministère de l'EPST, le gouvernement ne peut-il pas assister les écoles privées seulement pendant l'état d'urgence parce que les paiements ne sont plus en mesure et les parents ne sont plus à mesure. Les écoles font parmi de la FEC. Papa Ntimba Amatete. Merci Papa Ntimba. Wana penza za problème biso tozape na kamwa école moko o to fongola pour que bana batanga malamu eza ya kosala commerce te parce que na senga mbongo malonga te o mona bakenda ba filmer yango. Bota la école Eliezer azofuta te. Bino bwana kanza. Sikoyo soki osali yango batindi osala yango et après okanisi ndeko déstabiliser ekokaki kozala ke eza eloko makasi soki Eliezer asala ke asali ekola bani kokende kozwa mbongo achaka na poche Eliezer azaki égoïste te Eliezer azaki égoïste te. Bonsoir ndeko Eliezer mwana kolo lupango koti sanga ipe na groupe papa ngape naza mwana kolo lupango mobali nanga aza du domaine agricole avec vous. J'espère que tokoti kozwa le voies et moyens ya mosala ya kosala quelque chose. Merci beaucoup maman, on va voir ndenge nini tokoki kokotisa ba demande des amours et belé, on peut prendre quelques appels. Merci beaucoup papa Eliezer yonde député ya ba peuple yondoye makambo zoloba na makambo biso toko kanisa donc ezobala na trop so ba dissoudre la parlement wana yo to voter to chayo wana na makasi po makambo député mususu bandeko na bino bazosala bazomene peuple na distraction po biso to senga ka bango ba 100 francs yo ka makambo yo ko bimisa kuna autonome wana eza ba makambo yo le peuple d'abord azozela. Donc, ozana makanisi belé mais bazo chayo na mukongo batu musosi mais yo il faut zala liboso toza na simana yo pona ko soutenir yo na ba mayele nyonso bwanya nyonso zamba pesio. Merci beaucoup. Merci beaucoup ndeko nangai tozwa ndeko mususu
Bonjour ndeko, ngandeko na yo Eric Eyenga, nazana posa na solola na yo na mosika te. Papa, il faut que na ye basoki ozolukela nini parce que makambo ezaka compliqué. Bonjour ndeko Eliezer, boye bisa Daniel Safu, lokola fingi barumbu ayeba. Oh, Daniel afingi barumbu? Ngana ebite, Daniel ngana yokajika makambo ya bouquet de fleurs akende ko pesa soki nani. Ngana ebite. Buchemuni. Hein? Balo papa, bouquet de fleurs et le moins na scénario pe Daniel. OK. Makambo yo. Hein? Safu Buchemuni. Bonjour, ndeko Eliezer. On ne comprend pas pourquoi bapesi docteur Jérôme Mounyangi occasion te pona à soigner ba malade à coronavirus. Le président Félix Tshisekedi doit faire très attention avec cette équipe de riposte du Covid-19. Il n'y a rien de sérieux dans cette équipe qui vivra verra. Merci. Merci beaucoup Papa Nanga Toyoka Kiwana que on a retenu quelques protocoles il y a Congolais et que il y a docteur Izaraki Nakati tous en comme sous. Bonjour Ndeko Eliezer. Bonjour papa. Kombo nanga Donald Madimba Mata. Bilma premièrement nanga loba. S'il vous plaît, on ne saura pas prendre les appels. Oh, il y a tout comme mieux appétit. Nga personnellement, na bande ko qualifier Ndeko Eliezer lokola Motomoro qui est non chrétien. Mais quand je vois le programme, il y a tout premier appétit. Et l'autre, il y a soit à l'aise. Il y a des chrétiens, il y a des non chrétiens. Le programme, majorité, je peux dire même 92 ou 95%. Et là, la chanson rédigée, puis le programme un peu éducatif. Vraiment par là, vraiment merci. Je se repentir par rapport à ce que je pensais de Ndeko Eliezer. Merci beaucoup pour la repentance na yo ndeko nanga. Ezandengo ana biso tozaka ka mwana kolo lupango talaka biso ba villageois. Bonjour honorable, boni otiki biso kaka boye nazali officier militaire ya FARDC na ministère ya défense au sein nasengi otale la biso likambu oyo depuis le 14 mai tosala contrôle na Access Bank ti lelo bapesa biso numéro ya compte te pe tozwa mbongo te mais listing na biso pe compte na biso eza accrédité kuna ba militaire nyonso bazwaka mbongo kuna bazolela banque wana modèle bazo kata mbongo chaque fin du mois pourtant ezali mbongo ya salaire mais biso lokola syndicat ezalaka te moyen ya koloba ezate mais ezali droit na biso yango na sengi na yo soki okoki kotunela biso po depuis le 14 mai ti lelo kaka bakotindela biso numéro ya compte lelo lobby eza moyen te papa nangai j'ai dit un jour na lobby boye bakandenge nini ata soki bapesi bino ba banque boye bakandenge nini akotia ba militaire à l'aise ba militaire oui bazaka na syndicat te mais bango moko ba syndicaliste eza compliqué c'est prendre le risque ba militaire na biso bazwaka mbongo combien ngo ya malonga mbongo na bango wana bopesi bango attend siko bokataka bango mbongo pona nini yo nazo comprendre te bandeko oyo soki ya Access Bank c'est un conseil d'amis nazo pesa bino avant qu'un jour tu aies filmé parce que za malamu te ne faut pas chercher à kosala batu kofina batu soki nanko eza malamu te si c'est l'état qui n'est pas organisé bosolo na l'état au lieu que l'état exposé bino tozande comme sous. Bonjour Ndeko Eliezer. Bonjour. Na benyo awa na Cape Town. Airport Kashama. Oui. Nengaka na babo Ndeko Eliezer. Ngaki olobani. Masolo ya avion o era ozo bato awa. Ambassadeur akomisa yango shida na ye. Avion ye esuki na Jobo. Mais na Cape Town awa tozana ba Congolais ebele bakangami. Na Durban tozana ba Congolais ebele bakangami. Mais ambassadeur alingi te avion ye awa na Cape Town ekene Durban eye suki Jobo ekomi shida ezwi bato mosusu ekenda bango Congo. Mais eza na bato oyo bakangami awa ifo bazonga Congo
avion communauté. Merci. Merci beaucoup, mon frère. Monsieur l'ambassadeur. Yonde bazola ki samusapi wana ke okomi kosala COP. Biso pe tozolo bela bino na ba condition o bino ba diplomate na biso bozali ko vivre. Mais ne faut pas yope okende kosala ka ba makambo mususu ko saliri yo eza malamu te, monsieur l'ambassadeur. Ce que olandi message wana kozala malamu, je sais que olandi, ce que olandi te membre famille na yo kolanda otindela yo lien. Merci tozo ande ko mususu. Bonjour Ndeko Eliezer. Bon, je pars un peu rapidement pour 59 secondes nanga. Je disais, oui. Yo okomina nini yango o télé 50 à koyamba yo. Jamais le PPRD ne peut t'aimer, surtout ta droiture na façon au bout. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Télé 50 à kokaki ayamba yo quand vous n'aviez pas encore la radio ni la télé, quand vous n'aviez pas encore la télé, voulais-je dire. Non, non, pas ça. Batouana, ils sont très mauvais. Observez quand Kamer était avec eux, il a fait Kabila. Mais tant Baswanaki, Babimiselaki ou Vin Moleka, même Fayoulula, s'il essaie de les attaquer, Babimiselae Kimbuta, ils sont toujours comme ça. Ils cherchent des gens qui s'allient. Télé 50, on a aucun de boy. Salir yo. Et puis, les hommes vivant avec handicapés, il y a caché yo. Donc, fais le tout de façon que Moutounion soit yaka au filmé. Parce que, bako tinda moutou à travers Nanywana. Baye avec poison, bati atanama bende aussi mbakaana. Donc, Tolingio Makasi, sois un peu prudent. Pour finir, bateau, bazolo, bake, oh, les mêmes visages reviennent. Mais Kabila dit qu'il n'a pas 15 bonnes personnes. Voilà pourquoi bateau, jeunesse, y a PPRD, oh, bayembila, bango, dialéliste, bakanga minoko, bandima, mende wana, c'est tout. Tellement que Mboka, ils ont mis en otage, et comme tu finis les études, tu n'as rien. Tokangaka ba école, token de ba parti politique. Désolé pour avoir dépassé quoi. Merci beaucoup papa Nangai. Eloko lobi asuka wana nde yango. Boyoka ki lobi ke bande ko basilisi formation ba groupe armés o ya makambo akamwena sapa. Basisi formation na kanya makasesi. Ba mususu batangi ndenge nini ya kotonga ba mususu batangi makambo ebele. Mais nyoso tu wana bazotanga. Nani ako utiliser ba? Ba marché à kotonga banda ko biso na simana ba barre de fer ba ke ko pesa un libanais amemela biso banda ko ya carton. Amemela biso banda ko ya carton. Service anti-incendie à Malonga izate. Bazo bosana ke banda ko ane tonga kana poto parce que climat na bango bazakala banyama o baliaka ba nini te. Ekoya kokota. Et tout ça, on ne le fait pas. Bako utiliser ka bango mkoloni. Na habité. Bako utiliser ka bango mkoloni. Ngai na habité. Donc, ezandengo wana papa na ngai. Likambo télé 50 na habi que makambo eza ebele bolobi yango mingi bolobi yango. Bon, na komeka kosala quand même quelque chose. Bon, c'est une erreur. Nde na salaki tokoyeba ndenge nini tokobongisa tozwande comme susu. Bonjour Christian, j'espère que vous allez bien. Maintenant que l'agence luttant contre la corruption est là, peut exiger à tous les services de l'État à identifier leurs adresses et afficher tous les prix qu'on doit payer à la caisse pour tel ou tel autre service. Là d'abord naza Christian te. Yonde Christian na habité. Agence sangona est limité. Toujours discuter dans nous loi yango, c'est quand même un peu compliqué. Bon, nous et salimi boité papa nangai. Espérons que ekosalim. Toujours bon. Bonjour Ndeko Eliezer ezali Ndeko Junior Mavunda na niveau ya Rwanda. Bonjour Ndeko. Précisément. Ndeko Eliezer. Oui. Je voudrais plus parler pour na makambo ya ko créer structure moboyi comme ça chaque Congolais a une bonne volonté. Il y a un côté de la bénéfice qui est monté, vous allez déterminer même qui à chaque fois n'a compte Mokoboyi. Vous savez, les collègues, Batoumi va dans l'ignorance, ceux qui doivent RDC Monde, parce que si je parle comme ça, j'ai eu à participer, j'ai à contribuer à chaque fois à RDC Monde, parce que tous on avait les numéros. Ceux qui te contribuent à RDC Monde, parce qu'ils ont des collègues au Tchaka Moto du Bosso. Mais en réalité, nous remontons à Mokoboyi. C'est comme si on s'est retiré bien qui te dit que nous avons nous avons appelé aux ressources de débat et de Congoté. Mais nous,
Si on a contribué, c'est parce que Yonde de Désert, aux Alaka vraiment, qui bossent et l'Okwana. Excusez-moi parce que dans l'équipe humide, c'est très important. Et les autres qu'on préféré, on m'a créer une structure Moussoussou. Il y a Tombi surtout mais un peu pour contribuer pour faciliter nos difficultés. Pourquoi pas peut-être ceux qui m'ont commis belé pour créer le comme pourquoi pas hôpital, pourquoi pas centre pour n'importe où cause en moto. Mais du moins que et porter un plus dans la difficulté. C'est vraiment ça où ils allaient vraiment préoccupation et on est prêt à faire ça. Vraiment comme on a répété que ce sont ceux qui contribuent à la RDC Monde parce qu'il y a le baka au misala maloba na yo vraiment ceux qui congolais ne sont pas d'accord nango o meka mpoko ebani na kusala poto bana kotina mbongo et ils ont un compte moko boy ou yo ko bana pe ko superviser ko landela kusala iloko izo ilo na moto. Merci. Merci beaucoup ndeko nangai. Dossier à RDC Monde, c'est pas que na benda na soki ndenge nini non, na benda na te. RDC Monde n'est pas confondre avec ce que nous sommes en train de faire. Et mon souhait a toujours été que ba Congolais bazala na mutema d'abord ya kolingana entre bango na bango. Et puis ba Congolais bazala quand même ba tu ya prendre les devants na action na bango moko oli a causer la mupaya sali la bango. Sinon kaka ndengo wana ndezo mona batu bazoteka mboka d'une manière ou d'une autre. Et c'est ça notre souhait. Oh lobby à hôpital, c'est mon rêve. Il y a un hôpital oyo il y a que et kobanda koyamba ba personne ou avec handicap. Toko sala. Ce qui aussi mani toko sala yango. Toko ya peut-être kobeta masolo ya RDC Monde et après mais ce qui est vrai RDC Monde c'est la plus grande famille. Il y a bisoni on soba congolais. Tous on comme ça. Oui, bonjour mon frère. Bonjour. De Kona office à partir à France. Oui. Oui. N'intervenir pour le cambo dossier à député au bazo senga ba augmenter bango ba salaire. Alors on a évité qui mutema mabe wana et aussi la mokolonini. Musana bino ba député ezate pour bando kundaka bibemba bato. Ezande boki ndo voter ba loi pour congolais akoma na vie à bien. Que azalelo na salaire à malamu que ba étranger ba libanais ba continuer ko sakana na biso bazo maltraiter bango salaire à malamu ezate. Que les lois bolo voter ba loi à bien. Ba congolais kozala soki mwana ya abeli akosupporter ye moko. Que olie bo bando singa ka ba salaire pour kondela ka bango bibembe. Et le ami balé le cambo itali ba mandataire na kanisi batata wana bayiba ke retraite pe ezalaka mais le kola balingi toujours koyiba te akoyiba esi linango bayiba ke boloko ezozela bango kanengo lo baka mukolo moko akosisa carrière na boloko mais na lingo bando yesa bango ke bakolo moko bakosisa carrière na boloko pe ba okufela na boloko. Merci. Merci beaucoup ndeko nangai. Oh lobby amibeko je l'ai dit ndeko moko pe abenga kinga. Yo Eliezer musala na yo yango wana kende ko voter mibeko. Na lobby il y a des lois qui existent. C'est l'application de ces lois-là. Les opposés problème, il faut qu'il y ait une volonté politique. Les lois bazolande la batu pour un détournement de deniers publics. Mais les lois existaient. Il a fallu que gomo ko boye pesama. Yango pe tozoloba. Tozande comme ça. Bonjour Ndeko Eliezer. Bonjour. Ngai papa bienvenue à Chicago. Oui papa bienvenue. Nani qui a participé à l'émission pour la première fois. Pour notre bakra makambo aujourd'hui ka na mboka na biso précisément na est papa. Est-ce que le président de la République makambo sur kana est azoyo kato azoyo kate. Azomona to azomona te. Les bandekba okufa kuna tous à poste a changé bas généraux au bazar kun a permis bas soldats boye et aussi mbaté a permis bas soldats ba tout ça sika kuna sukuna ya sika bakozwa solution to problème et aussi la kuna est mais quand il y a kalaboy et aussi mbaté papa on a débordé déjà pour bac une minute. En tout cas, merci beaucoup vraiment. À la prochaine. Merci beaucoup, Papa Nangai. Ce qui la police a salé loko, c'est Gilbert Kankonda qui a interpellé. Mais ceux qui armés, ils ont un problème, le ministre de la Défense est protégé.
Allez-y comprendre. Tous vont dire oui. Bonjour, de Eliezer. Bonjour. Yo, moi, je suis honorable. Mais vraiment, de Konanga, je suis soni. Je suis soni pour les députés. Et vous avez vu, honorable. Honorabilité à mon ami. Donc vous êtes là, vous ne connaissez même pas votre travail. Vous ne savez même pas vos limites. Et Congo Mbokanabiso, Congo passé, Congo Mawa. Mawa alors Mawa. D'abord, je suis à pays, dans un projet à 100 jours, n'est pays Bozo Kambango. Bino Moko va député dans la confusion. Et justice Nabiso et la Mokara. Justice à Mboka Nabiso. Oui. Et vraiment. Yo mana ko benga honorable. Honorabilité ça se mérite. Ben wa mususu wana. Ba député soki ya makayabo. C'est confirmé ba député ya makayabo. Na kati na ngasa. Wakati dayo. Ino pende bozaka mnoko. To suki sana ndeko. Bonjour ndeko Eliezer. Bonjour maman. Ndeko Eliezer. Oui maman. Na loba. Kuri yo tangela solo biwana. Je sais que Baba Xela va député $2000. Ndeko Eliezer. Ndenge nga nalanda ke pa na yo, moi moteme kitaki. Mais nalanda ki na ba mission mususu na ba ndeko mususu ba journaliste ba confirma ki keza solo. Et ça na passe makasi. Nga ngai ko tuna boye Ndeko Eliezer. Omoni biso tant tozali bana mikie, tozali bana ya militaire. Ngai papa na nga zalaki kutu adjudant chef azalaka général te. Période wana na oyeba. Tokona na kati ya kamba dia dingi. Mais na tongo ezalaka ba militaire ba banda ya kante. Bango nyonso bazali na kati ya camp, ba bis ezokota ya force navale, force aérienne, force terrestre, ya SETA. Ekoti ezozwa ba militaire na bango ya bazokende. Et si jamais on retrouve mon militaire les bandes na transport en commun. Est-ce que moi égalité qui est proposition ya ndenge wana bosali na éviter ce qui sera possible na parlement kuna basali yango eloko wana ezonga au lieu que basenga ka bambongo moko inutile. À part ça, pour na ba hôpital Ndeko Eliezer maladie oyo epesi biso les santé surtout bino ba député bato bozora ba décision epesi bino les santé donc ça na posa ta maladie e bako fungola banzela so bobeli boyaka na poto kasi bandeko mususu so babeli bakufaka na bango po mama emo eza salité kitambo eza salité vraiment solo Ndeko Eliezer ezo sala pasi makasi pasi vraiment na ebité si ya moyen babongisa la biso bakotonga te po ba bâtiment eza déjà kitoko mais juste babongisa batia ba peinture batonisa bakisi babongisa salaire ya ba personnel médical ça sera mieux. Merci Ndeko Eliezer. Au revoir. Au revoir maman, bien qu'on l'ait ici au sali 2 minutes 23 secondes. Et là, on a koloba maman. Est-ce que wane zo senga loi? Nde place na zolo bana bande ko tango zo mona nde kwa zolo bon député, il faut kaka kende ko voter loi tin. Ça c'est la volonté politique. Il y a que ba soda bo identifier bango. Bo ebi ke ba o bazaka ya force navale, ezana bus ke na koluka bango, ngai tambwe mama, yoka vision nga. Ngai tambwe selonga. Soki bitumba ezate okomona soda en tenue na cité te. Soda za mutu moko soki ba moni ba soda ba bimi batu bazo kima ba yebi ke ya un danger. Eza oya ko tambola ta ba soda ifala ki ba vana na ba caserne na bango. Jamais comment na soda ba moni na balabala même en tenue civile soki ba remarquer que oza soda il faut zala na mukanda ezo bimisa yo na cité. Wana est-ce que ezo senga mobeko eloko wana esenga mobeko ta o tolobi akotonga ba hôpital mama nalobi kana na lobaka su Kabila na lobaka na bango francophonie tozwa cité de la francophonie bango ba memele biso ba payote na stade des martyrs et bunga les lotangu ne tozali comme na docteur Etienne na docteur Muyembe bazoloba je pensais que il y avait déjà un hôpital qui attendait ba maladie ya Covid
Ezate. Tolobanini. Après l'indépendance, égal avant l'indépendance. Est-ce qu'ils ont une loi? Ils ont une volonté politique, une stratégie à ministre de tutelle. Ngana ebité ya. Ngai pe nazolo baka Félix Tshisekedi Antoine, papa nangai. Eloko ngana zolo banayo ezake mokolo banabiso teke, je n'avais pas de bons collaborateurs. Tous en déco. Jean de Gaulizer, zana 3 questions na ngana tuna. 3 questions yo dio oyo okotanga ngona émission, mais oyo message par écrit. Vraiment, dans ce no otanga ngote, ça ne vaut plus la type otanga message eza par écrit pour waneza yomoko na komeli pona yomoko personnel okotanga ngo atana fait émission soko sisi na yo okomical okotanga ngo ya liboso eza pona protection contre Covid-19 ndeko Didier Kikou vendredi quand ba boya ki bokota na parlement à se protéger qui était tout le temps yazavo faire balader micro na ye mon bazaki na masque té alors que bato yazako interviewer bazaki na ba masque Yami Balé, le fait que va prolonger état d'urgence, si ko yo bato wana ba population gratuité à maïna courant, est-ce que ils ont continué ou bien ils sont quand nango na étage d'urgence ya liboso? Et question à Misato, ba mindele wana bayaki wana, ba bon samaritain wana o bayaki siko bosuki ndenge nini makambo yango suite yango tozoyoka yango lisuti wana eza cadeau empoisonné ndeko lézère faut kolandela likambo wana. Donc, le message il y a écrit, ça ne vaut plus la peine, autant dans l'émission. Merci. Merci beaucoup, Papa Nangai. Mindele wana, na habite soki bazarapi, na yokati ke nakati na bango bakanga ki batu ya ba Covid, soki combien. Moi, j'ai essayé de réveiller ma conscience ya bande konanga, je serais coupable soki na moni eloko na lobité. Dès lors que na lobby etikali en charge nangai et komi na charge ya batu nyon surtout. Tous en dégomoko pona Didier Kikou Didier azala kola policier otomoni akatanga azokanga mutu pona masque yemoko azana masque te bon ezaka kanengwana na sina lobi na lembi tous en dégomususu. Bonjour ndeko Eliezer. Bonjour. Ngai ndeko na yo Basile mpaka na kati ya États-Unis na État ya Maine. Na la tête émission salaki sur lettre oyo ekomamaki. Ce que les lettres en a bien, bon, ils ont 1 900 000 ils ont 1 900 000 de francs congolais. Ouais. Selon les gens à comprendre, les lettres ils ont pona session na bino pas session na bino nyonso babakosala ti na fin ya mandature na bino. Je crois bien ils ont bongo. Tala bien ils ont zéro, les alliés donc 1 900 000 de francs congolais. Vous avez raison. Et c'est très important. Le peuple a souffert, beaucoup peuple oyo. Merci. Merci beaucoup, Papa Nangana Bandi, tout ce qui sana oyo oui. Mais là on a koloba, na korija ki dossier wana, na loba ki ma position est telle que il ne faut pas chercher à enrichir le député parce que bayaka kosenga bango ba cercueil. Il faut que tu en place une politique qui a que mutu na mutu a se retrouver pour qu'il y ait que kosenga moninga te. Il ne faut pas tout ça là une république des mendiants, une république il y a ba papa bonheur na ba maman bonheur. Tout ce qui sana oyo. Honorable Eliezer, votre réflexion sur l'augmentation des salaires des députés est très bonne. Mais il faut aussi comprendre que c'est une façon de vous corrompre. Donc on corrompt les députés pour continuer à rendre pauvres les pauvres et les rendre dépendants de politique que vous êtes. Alors là, votre réflexion vaut son pesant d'or. C'est triste. C'est triste qu'on va augmenter le salaire des députés, des politiques, et puis on laisse les autres laisser pour compte. Ce n'est pas juste. Et votre réflexion est à féliciter et à applaudir. Merci beaucoup, honorable Eliezer, pour le grand travail que vous êtes en train de faire dans ce pays. Merci beaucoup, Papa Nangai. Merci, Nabandi, tout ce qui s'y wana pour n'abapel, pour au moins les lots, tout ce qui s'y wana,
beaucoup limbisa pona ba auto zuité, mais j'estime que chaque dimanche tokobanda kozwa quand même bapel na bino pour échanger sur toutes les questions d'actualité ou les cas qui pendant la semaine. Donc soué na biso zandengo wana pona ko luka ko sala au moins quelque chose. Voilà bande konanga to sukisi wana pona lelo eloko na koloba nyonso o to koloba eza malamu. Mais le respect bien ordonné commence par soi-même. Il faut qu'on banda pas seulement que tout na ba misusu ba ko sala nini pona mboka na yo. Yo pe ko sala nini pona mboka na yo. Ba misusu ba ko sala nini pona bandeko na yo. Yo pe ko sala nini pona bandeko na yo. To bandi wana bandeko na ngai na absence ya ba oyo ba ko tiko sala soki ba salite na sina sengi bino to sala la bango intérim. Tu ne vas pas tendre pour aider ta famille pour que ole par une association ou bien mutu mususu. Ba mususu zo sunga bango te parce que zo zo bango lokola batu yakuna. Mais na pesi bino exemple. Bande kona biso ya Angola, je réussis l'assistance ya ndeko moko ya Angola. Lobi na zwa ya ndeko moko ya Brazzaville. Est-ce que tokoyo kasoni? Ba contrat minier nyonso basala la plupart na complaisance. Yango na ebisi bino na loi laba. Ba ko déranger population kuna. Population ana ko zwani. Na boya sasime wana ezamunene pour le moment ko leka miba parce que bazo exploiter ba diamant na ndinga ko sakanati. Na la kisaki bangwa na lobimba. Boya bo pesa ngaka si ba rapport ba nombre ya bakara. O ngana zwaka lokola eza yango te. Bayate? Bayate. Bayate. O ngana lobi eza évangile ta. Er moko na ko beta liba ku bango baye ba corriger. Baza kunate en complicité avec quelques kassaïens et pas na bango ezokufa bango ba kozwa kama mbongo mike mike eza soni botika la brancher bande konangai bakundaka mutu na eloko te bakundaka mutu na mbongo te salela pesa ta mutu moko esengo mukoloko kufa ba okanisa yo parce que mukola liwa na mobola na mutu mbongo na boîte kama boîte bo ya mabaya ya or pesate ya mabaya batie yo ok lokola batutu botika la brancher plus 243 998 311 332 lobby lisusu sur la même chaîne à la même heure. Merci.